Moi expliquer moi vas-y. Lokola za toilette anda kwa zui a filmer. Ozo comprendre. Ba te belé ba détourner vie na bango pona kozwa ba vie privée na bango kotsango na YouTube. Ya YouTube ezanda kuna bisote. Ndena zaboy. Ozo lekana na cuisine ngeta likanga. Voilà. Sona lingita musu oreli oye bangote. Est-ce que c'est obligé Renata Alexa bango mbala? Mobile bien sûr tout le monde sait que mobile Renata zana poto. Bato belé pe bayibi ke na période bato apoteza moi passe pour ba voyager. Voyager voilà. Siko soki yenda zolanda mobali na ye. Comment mobali andimile ki na ya représenter ba kende na civil ba komati ba sala ba feti wana mobali andimile ki na représenter mabeza wapi. Libala wana ya représentation banda lelo ba si belé lelo ba na poto ba kenda na mabala ndengeni. C'est que mon toba soit qui va représenter des papa wana za mukolo za kokoto ndengeni. Pozo lo ba mingi. Ata papa représenter ki za mukolo. Ata za leki, ata za nani, mutune za moko nani ayebi elongi ya mobali ya Renate. Azate, ninga kalanga na yebite. Ninga yi mama bane bele na yebi eloko moko te. Abati bango kindingu eloko ya mikolo. Fimba mukolo. Do asundolo me bango tina point ya suka nani ayebi. Azate ma chérie za leçon makasi. Tout le monde moko abale ki awa e bimi trouble moi si amobali wana bimi mususu fi à théâtre boy na suka libale salingini umukamate esa nini e ke ipona nini ko étaler ba vie privée ya bato ko étaler vie na yo epa ya bato tango moni ke nano ke na potote tango moni ke mobali poto alingi oza awo azuyo na série ya garder mobali ya awo alingi ya mobali wana za ya yo ba moma bole kisa ya bonheur ka yo na ye ato betelinga ya na kozwa ata linzaka ya bonheur wana te vraiment ato yebisinga ke mobali nga pesa kinga $1000 na somba bo ya eza ya yo tamsuso ko bimisanga ka toke to liengulu tamsuso bimisanga ka toke soki to lie liboke to suki wana bonheur maluba ya kitoko tu es jolie tu es ceci tu es cela, tu es, et binomi balé. Nous, on n'a rien à voir. Pour ta sur un sujet, oyo, maniqué, na kisinjora, basali réconciliation. Ma Judith Kalanga, ngala benga ka moi si ya boanya. Comment on a kisinjora na maniqué bayamba na réconciliation wana est-ce que ils la vraie réconciliation ou soit ils abusent? Soit théâtre de chez nous. Non, c'est vrai parce que Njora la kaki yango tango akendaki angola alelaki bami ya babia bayaki koluka Njora tango akendaki na héritier wata na Angola bami ya babia bayaki oluka ye baebi vient Njora zwa mwana kotika mwana te je crois Njora alelaki aprometaki bami ya papa na yeza ya basi za ya mibali parce que bayambaki na Angola kitoko makasi vraiment aprometaki bango ko zonga nanga na récupérer prince na ko récupérer prince alobaki boy na ko kipeli susu manikete alobaki na ko kipete bango balobi yo na manike bozaka ka mwasi na mobali voilà kolanda te alobi ezanga ite manike alelaka et je comprends manike alinga comme ça mwana na ye propriété na linga kaser wana mingi alinga comme ça mwana na propriété privée abosani ke mwana na ya zali artiste tala papa na ya kufina je crois 2014 atiki album mwana balingi ba produire mwana 4 nzembo kaka we bimisa trouble ponjora lobaki yepa koyemba mwana yemba e bimisa trouble obomona et le projet wana ekoya na mai banzembo papa wana kufa calculé depuis 2014 mwana nalinga ko master loko héritier te vraiment koleka mwana nalinga ko lelo akoma azo djembela na siméritier kaka boye héritier chaka epataka te
Salut chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers notre chaîne en direct Juka Télé News. Aurélie Vangoula, maman des garçons capables, autrement dit la bingazone de la presse congolaise, reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Baïba Kenda Sango. Baïba Kenda Sango, pour na lelo na mbeli binope mwasi munene oya Kenda Sango, la patronne de la chaîne, au nom de Judith Kalanga, mwasi atika pembe na défaut, la maman des anges adorables. Na elongo tokobeta lisolo ya ndeko na biso Renate. Il faut que obiso to monaki abalaki de libala na elekaki biso to yebi libala ezala keloko esengo mais Renate il faut que na ngambo ba comédien et bimi susu makambo. Tokolongwa wana tokokota lisusu na dossier ya Maniki na Kisinjora basali réconciliation. Est-ce que réconciliation wana eza la vraie réconciliation ou soit théâtre de chez nous? Ensemble na jika mo ba actualité ezali ebele tokokota na ba divers peu muke pourquoi pas na ebité soki réalisateur nanga azananga langage moko afungoyela nga déjà plateau côté la ngai l'invité de la journée. Ok, merci maman Judith Kalanga que je dis bonjour. Bonjour ma chérie Aurélie Vangou, la maman des garçons. Bonjour na balandi ya Jika Télévision, boy balanda rabiso mokili mobimba. Na benga kabango ba étoile pour baza cher makasi pour dangai. En tout cas, je vous adore, je vous aime. C'est Jika maman banebele, boyebi déjà. Tango momona ka Jika lo bakabino moko bo sepelaka parce que na constata kango na ba commentaire na bino bo vimbisa nga bo salanga na koma grande fille. Merci ma chérie. Na kozong selo malobate sans kopesa matondo na papa Joseph ma gloire. Na Katian monde. Na dit na lobi bien papa ya bana ebele. Losako na kulutu yaya baleke ebele. Delvis El Sansero. Yaya aseka kana baleki. Atalaka agité ma mikiti saka makasi koleka. Merci beaucoup ma chérie. Ok maman Judith Kalanga na sepelaka na za na plateau na mona plateau za la animation makasi ke ya mal. Maman Judith Kalanga na yebi koza mwasa bwanya mwasa mayele oyeba ko analyser likambo tshaka pena maloba nesika nango. Toyoki lisutu mona ki biso songa na yo comédienne la misuto ningaka mingi na kombo ya Renate Foukou, ma star que j'aime beaucoup et profite je le salue en passant ndenga ute ko bala. Mais moi je dis que la ngalibala ya Renate Foukou et les biso so matière na kati ya toile. Ndeni. Le balobi paraîtrait Renate Foukou abali mobali ya cousine na ye ya Gabi mama tumba tumba de l'autre côté abali mobala mukolo ko na mo mariage na ye kaki kitoko côté en tout cas ba critique eza mo ebele et to ki maman Judith Kalanga aux amoisi lokola Renate Foukou okolo bel kambonde. Merci beaucoup ma chérie. Na kateli penza Renate Losako. Na lobi penza ingeta. OK. Ingeta mbala misatu. Azwa yango azali mwasi ya malunga. Azali mwaso asengeli. Azali mwaso akoki. Bakolo baloba zui mobali ya mama tumba tumba ya Gabi. Bakolo babali mobali ya cousine na ye. Bakolo bazui mobali. Nani amoni elongi ya mobali ya Renate? Mutuna nga na kotuna bino ba étoile na ngai. Boko partageaka na ba groupe wana. Nani amoyebi elongi ya mobali ya Renate? Ipanga mobali ngasa koko. Na lobi bo mukolo. Aurélie. Na wana tikela ngata. Panza teke pinda ninga. Likolo nango abenga minani? Marié. Likolo nango abenga mina? Marié maman. Fête wana bakende kezaki fête ni? Ya Renate Foukou abalaki. Merci beaucoup. Abalaki. Yaya, ezala bali koko. Asali nini? Abali eza choix na ye. Pourquoi bango soki ka moko na bango abali fo makambo ebima? Pourquoi? C'est la question que je suis en train de me poser. Bakomisa kango bongo po anini. C'est pour cela na yebisaka bino bolinga ko étaler ba vie privée na binote. Eza conseil na lobaka yango. Eza bato ebele ba détruire ba relation na bango à cause ya ko étaler ba vie privée na bango. Eza na bato ebele ba bebisa vie na bango pona kozwa makambu na ye azo tyango na toile. Lelo bakoma ba cible, bazwa bana na ye, bakomisa bango ba usage unique, bazwa mobali na ye, bakomisa yenzungu ma famille. Pona nini asumba na toilette. Loko les toilettes ndako alinga sopama ya filmer. Comment expliquer maman Judith? Loko les toilettes ndako azui a filmer. Ozo comprendre? Bato ebele ba détourner vie na bango pona kozwa ba vie privée na bango kotsango na YouTube. Ya YouTube ezanda kuna bisote. Ndena zaboy. Ozo lekana na cuisine nge talikanga. Voilà. Sona lingita msu Aurélie oye bangote.
est-ce que c'est obligé Renata la sabango mbala mobali bien sûr tout le monde sait que mobali Renata zana poto bato belé pe bayibi ke na période bato poto za moi passe pour ba voyager voilà siko soki yenda zolanda mobali na ye comment mobali andimi leki na ya représenter ba kende na civil ba komati ba sala ba feti wana mobali andimi leki na représenter mabeza wapi libala wana ya représentation banda lelo ba si ebele lelo ba na poto ba kenda na mabala ndengeni c'est que moto bazwa ki ba a représenter nde papa wana za mokolo za kokoto ndengeni pozo loba mingi ata papa représenter ki za mokolo ata za leki ata za nani mutune za moko nani ayebi elongi ya mobali ya Renate azate ninga kalanga na yebite ningai mama bane belé na yebi eloko moko te abeti bango kindingu eloko ya mikolo fimba mokolo do asundolo me bango tina point ya suka nani ayebi azate ma chérie za leçon makasi to mona moko abaleki awa ebimi trouble mwasi ya mobali wana bimi mususu fi ya théâtre boye na suka na suka libala esali nini umukamate esa nini ekei pona nini ko étaler ba vie privée ya bato ko étaler vie na yo epa ya bato tango moni ke nano ke na poto te tango moni ke mobali ya poto alingi oza awa azuyo na série ya garder mobali ya awa alingi yo ya mobali wana za ya yo ba mwa bole kisa ya bonheur ka yo na ye ato betelinga ya na kozwa ata linzaka ya bonheur wana te vraiment ato ebisinga ke mobali nga pesa ki nga $1000 na somba bo ya eza ya yo tamsuso ko bimisanga ka toke to liengulu tamsuso bimisanga ka toke soki to lie liboke to suki wana bonheur maluba ya kitoko tu es jolie tu es ceci tu es cela et binomi balé. Nous, on n'a rien à voir. Moi, Judith, est-ce que des préférences, madame, on garde encore? Moi, Judith, Elo est comme ça, biso makasi za la année. Pourquoi ba comédienne, non ba comédienne, soki ka ba bali ba ela biso matière. Tout est comme on a papa na biso gingombe, ote ko bala. Tisiko to ki na nungu ya mabete. Fali Maswako aute ko bala. Jusque là matière est quotité. Pourquoi à chaque temps ba comédienne ba bala ka ba yela ka biso kaka matière. C'est que nanga maman la biso Renate il faut que tu sautes wante juste une parenthèse na ofungola. Ce qui comédienne na bali au mona ezala mobali ya comédienne na bota na mwasi moko mwana ça fait des années. Maman ya mwana na fa ko réclamer kaka mobali nanga. C'est que sinon on tape na bi que mariage à la processus. Processus s'il vous plaît ma chérie ezana monde ya comédie ezaka na ba comédienne te ah bon te ezana na monde ya femme publique femme à média ezala théâtre ezala ba youtubeur ezala ba chroniqueuse ezala banani monde na bango omonika monde tu lo ne sala ngo bongo lo ne sala bongo omoni to comment ko vivre na monde à haine to comment ko vivre na monde moko boye ya mabe voilà par exemple nga na bota na mobali moko boye to kabwana na ndengama ya mabe alors tango na monike asali mariage moko boye ya rêve level ya makasi na koyokana na obenga fi moko boye na bina za matière fi wana ochobala na salili ba voice nga na omona na kutu te ba voice wana bakolo nango bamona na te sérieux toyoka ka ba voice sérieux ça oui bakolo nango bamona na toyoka ka ba voice ancien mwasi ya mobali ancienne mwasi ya mobali wana ex ancien mama bana na ye ex papa ya bana na ye nde toyoka kaka mais mingi za kaka mama bana na ye abali mobali abato mobali wana eza boye to mona ki likambo wana epa mwana biso Riti Musambu voilà. Soki Riti ayoka ki makambo ya bato. Lelo alingaki azala na nani soki manixte. Alingaki azala na manixte. Mais mwana nazwaki babiloko akangi suka nango lelo femme légitime ya manix. Atazalaki ezali banzozinga. Confirmé Riti Musambu afansi na ndako mwasi na ndako. Mais avoir Riti abala, combien de femmes légitimes babimaki ya manix? Surtout en basaika après d'autres. Combien de femmes yango na lobi boza na monde à théâtre te. C'est pour cela na jo chité na kozonga boye. Yaya na lobaka boye. Na boye ko lobelo ko eza lokwa na zo s'exposer. Na lobi boye. Eza nécessaire te. Na ebite za le msusu na ko beta.
Yaya, nako conseiller ta jour libala na yo pona bilongi. Et puis yebisa bato wana soki na moni photo na nga na ndenge na poneli bino bilongi oyo. Na nga bino nyonso na kangisa bino. Oh mais libala za eloko esenga. Est-ce que ça libala kanga photo te maji dit. À part là ngolo ba ngo expliquer biso. Pour libala. Omoni na mabala ya ba fille internet. Ba fille reconnue ba célèbre. Et comment mabala ya bato en heure. Service secret spécialisé en information. Neta libala ya nani ya nakatiote neta libala ya Renate bato ba osala ba live ya kofinga libala ya muninga tandis que ana fête ya muninga azomela sucre na fête ya muninga azolia biloko na fête ya muninga o muninga sala ki ba démarche po yo lia fait biloko na fête ne wana mais en pleine fête osala ba live ofinga bato na ba bato ba pays étranger ce qu'on a oyebso ce qu'on a bengé nani service ya en heure. Ah oui hein par là la personne spécialisé en critique en bon français par là. Vous comprenez? Ya yena ye likambo libala no tango mona yo ko sotaka oko lataka moka bo moteme ko saike ka na ko baby selulenge nini na ko sa moi live moi 100 personnes ba ko kota na ko bando kritikaka libala ngoto ye mobala mona nite libala ngoto ye to moni eloko te libala ngoto ye to moni soki eloko nini te libala ngoto ye to moni soki nini te ako kritikaka ya malongo eloko te bongo abasa libala mobala mona nite na kotuna yo muto okolobaka pe okolobaka bongo Renate nde mwasa liboso ko sa libala mobala mona nite tuna baya yo bakenda poto kala lelo nde mibala poto bakoma kozwa courage bango moko baye kala ezaki ndenge ni na ndenge bakokangela lupango na ndenge bakopesela dote na ndenge bakokende na civil na ndenge bakomema yo na religieux mobala azalaka te puis umukamate mukende baya na biso ebele baza na poto bakenda nini bayebisa biso mibali wana baya ndende babala wana siko soki Renate nde mobala mwasi liboso o mobala présenter ba présenter likolo nango aza femme mariée muninga na bango ya théâtre Bijou la reine auta obala eloko nini lekani na libala Bijou la reine ta degré donc bango ba lindaka kaka bazaka na mu système ya muzizo ya toke tokutani na mbushi kapela ya kapela on a to china ba vrai ba vient na biso ba contactaka biso na poto nde so ba fandi 5 mutu na mutu sikoyo ya to fandi na baninga ko wakila biso mwa eloko boza combien on a tous 5 Western pesa musika te yaya bokendaki kuna na konta nani mususu ye pasimbi yaye yaya $100 bimawa yaya bwakila bisoko nazampiaka na bimaki na zata na transport libala ngo apoto pe bazobo wapi bolimbisanga banoko yaya atindi asote ati azuya fandi bazozela kuna réponse ekota code ya kuna ba soki 5 code basambwisi yango yaya likolo nango siko ba petit garçon batondeli wana soki au mona monike no mampu elati abendi moko hotel ya pembeni ya mbanga siko nde vi o bango balingaki baninga na bango bazala bongo yango nde komisa bango mutema Bijou la reine aponi mobali na ya bino na katizani lelo azawa kombo mwasi yali asuka nango siko balingaka nini so il a dit ma Julie bien on ngolo baké ezalaka ba jouer plus na jalousie oui jalousie ndem tezo à place ceux qui ba comédien ba bali ba makambo matière et yaka pour na dossier wana to clôturer na dossier to kota ba sujet mususu pour mambolo bese belé okolo ba na kolingana pesa moi conseil muke kande ngotuninga so na koloba nini conseil nazo pesa na pesa ka pesa ya koloba nini vie privée na utikala yayo voilà yaya ozo vivre na bonheur suka na bonheur mobali na yo aza youtuber te aza youtubeuse te bana na yo baza ba youtuber to ba youtubeuse te ndaku na yo biloko ya kolia mbetu na yo bilamba na yo eza ya bilamba ya YouTube te yo nde o acceptaki okoma femme publique yo nde o accepter okoma célèbre yondo accepter kokota na bandako ya batu nyonso babenga biso na ba téléphone sans kobeta porte
yaya mutu moko te a obligé ki yo peut-être mobali na yo andimi yo kaka ndengo za ayebi ke non c'est ma femme na lingi ye na accepter yaya ko décevoir yete tika ye bongo yaya ko changer ka ba photo na profil ya tata ba to pona nini tango ko changer ka ba photo na ba ko zo kapitiri ko tia photo mobali na bache yango na stock bache yango na stock yo sakana kaka eloba nango maniki okozwa masasi calculé kwa na motema sara tola ye moko alobaka omoni tambo finganga esala eloko te mais tambo finga Diego boyebaka ke point faible na ngezaka Diego akosaka te alobaka ya solo je vous jure omoni soki bakomi ko simba mobali ozaka na ye bako finga po eza na mafinga musute bako finga mutu po na YouTube bafinga déjà surtout bato bafinga bafinga bango déjà mais tango bakomi ko simba mutu na yo eza ko ba maîtriser ba neutraliser yo. OK, ma Judith Kalanga na sina dossier oyo ya Renati Foko to clôturer pour ta sous na sujet oyo manike na kisinjora basali réconciliation ma Judith Kalanga ngala benga ka omwasi ya bwanya komona kisinjora na manike bayamba na réconciliation wana est-ce que ils a la vraie réconciliation ou soit c'est base soit théâtre de chez nous? Non non c'est vrai parce que njora la kaki yango tango akendaki Angola alelaki bami ya babia bayaki koluka njora tango akendaki na héritier wata na Angola bami ya babia bayaki oluka ye bayebi vient njora zwa mwana zwa mwana kotika mwana te je crois njora alelaki aprometaki bami ya papa na yeza ya basi za ya mibali parce que bayambaki na Angola kitoko makasi vraiment aprometaki bango ko zonga nanga na récupérer prince na ko récupérer prince alobaki boy na ko kipe lisusu manikete alobaki na ko kipete bango balobi yo na manike bozaka ka mwasi na mobali voilà kolanda te alobi ezanga ite manike alelaka et je comprends manike alinga comme ça mwana na ye propriété na linga kaser wana mingi alinga comme ça mwana na propriété privée abosani ke mwana na ya zali artiste tala papa na ya kufi na je crois 2014 atiki album mwana balingi ba produire mwana 4 nzembo kaka we bimisa trouble ponjora lobaki yepa koyemba mwana yemba et bimisa trouble obomona et le projet wana ekoya na mai banzembo papa wana kufa calculé depuis 2014 tino mwana nalinga ko master loko héritier te vraiment koleka mwana nalinga ko lelo koma azo djembela na siméritier kaka boye héritier chaka epataka te a changé combien d'orchestre bandi makaye na ba orchestre te ba pesa kaye pe espace te il fallait qu'il coûte à côté pas Kofi parce que papa n'a sali carrière pas Kofi mais elle comme côté pourquoi nyoso wana mtaza à la base nango eza mama ne moko manike siko elo nini yango na yebi ke ozwa banda ko zape temps ya oswana manike elo nini courage wana to makansi wana eutaki manike wapi po azwa makambo nga mema ondenga mema ki bon non c'est fiancé nani ngana koloba manike azwaki mwana na intérêt mais na avenir te OK soka zwaki mwana po na avenir mbele prince tozo compter na ba dimension ba inonsbe mais to compter na ba lelo bo to kepa ba oya wili to sali ezapelo kwa liboso te et comme araboye soki ba pétage salima nike makambo ezongi na nzela tozongi na place to uti vraiment ezala bongo parce que problème est que atika intérêt pas mwana alanda venir parce que lelo manike azo bénéficier trop pourquoi manike po yamba il faut pese mbongo biso nde tozo accepter bato bazo yamba biso tozo zo mbongo te tolobi ke tozo aider mais manike po fanda na plateau ndenge yo ya kokuta bato batondelinga awa et puis aya sali akei manike okochemiko wana te avant na mbo sala ko yebisa yo mbongo c'est quoi ça la rappel moko te mibale te et ça peut na ba chaîne mususu pas ça signer contrat en dehors de ça biso moko to yebi na mondo so sali combo déjà ola lanzala te soko bengi mibale to misato là je dis la vérité ko dezanga te ba obengo ba okablo ba tindelo mbongo na ndenga normal
Ce qui déjà ça au côté na mitema 4 personnes 5 personnes au la lanzalate. Ezala na niveau local, ezala na niveau international. Ya sali combo. Est-ce que bana na ba sala combo? Fala fungola nzela. Atika prince apambwama pona baleki na ye. Onga na kolo bana manike yangwana. Ezala base. Ngana ndimite po na comprendre que likambunjo alobaki na Angola akokisi yango. Mon PV qui si venjo ya mo pas la couteau à double tranchant. Attention, venjo à côté à mwana na zaka couteau à double tranchant. Maman na yenda baby saka ganga ka chaque jour sur internet. Nga été. Njo à côté mwana na sala ba jeté. Maman manike. Mon manike pe Nzambe. Manike bon saka ka chweza te, saka mwana. Sala mwana pesa mwana chance mwana fungwama apesa makambu tout le monde a tout sepela. OK, ma Judith Kalanga ekirindika epanzani. Bolimbi sanga les étoiles bolimbi sanga pourquoi la seki ekirindika epanzani maniki nani mama Judith Kalanga tozo ebate. Ekirindika epanzani. Tu as vu que epanzani nango déjà banda libala ya Grace Tembo. Mais ça le quoi moi réconciliation moko ya théâtre de chez nous mais siko liko na ngotango malika na malika bali et yesu ko panzana le sou bien et tant que ma Judith Kalanga la femme sage ko lo banini côté wana obenge ngo ekirinzika avec comme ekirinzika za équipe nationale et kabwani na une équipe nationale et comme ekirinzika na pesina numbote na tribune des femmes mobimba ko banda na mutu parce que son abandi likolo na bakombo c'est qu'il faut na soukisa lisusu na kombo mais na pesi tribune de femmes mobimba lo sako pembote mingi ekirindika esalema na bitini tango batuana bilongi otoyebi tango esalemaki ezalaki pona kotonga to pona kobuka parce que j'espère bien que ceux qui bofandi pona kotonga il faut vina bino pe tongama mais soki bofandi pona kobuka bokobuka bokozwa kombo bokozwa ba code mais suka nango vina bino moko pe ekobukama. Pourquoi j'ai dit que vina bino moko ekobukama? Pourquoi j'ai dit? Parce que ekiri wana ezana aner nakati ekiri wana ezana comité social chargé na songi ekiri wana ezana chargé de mobilisation ya ba vie privée ya bato ekiri wana ezana ba prophète ya venir pe na passé ya ba vie ya bato est-ce que vous captez ba makamna loba très bien ce que soki ekiri wana déjà zana maloba ya suka ya vie ya bato comment vie na bango ebonga mais tout le monde a compris na ekiri wana base na ozala ka so emuninga moko abali pourquoi tant grâce tembo balaka ba panzana ka ba ela biso pe ba matière et côté to ba presque un mois ndam to salela ngo ba analyse diko na ngo malika bali matière susu ye disusu ekiri wana panda surtout Carmel on moni te que tozongi kaka na sujet ya liboso ya nani ndeko na biso théâtre nani Renate tozongi kaka na sujet moko tango pe grâce à bali grâce à ça, combien de temps? Parce que grâce à Balaki, matikalaki kaka, mobimba, nekirindika. Parce que yangonde bandaki ko vimbisa ye, yangonde bandaki ko sala ye. Apesa ki yango mukongote. Vous comprenez? Soko bali, wana boîte de nuit. Soko bali, o benda bashisha. Soko bali, o mela soki biloko nini ba melaka wana bango mo ba yebi ningisa nzoto. Biso ba benga biso déjà ba mikolo mais eza moi passe pour ba jour to dévoiler ba age na biso boko crier. Mais ce n'est pas important parce que ngana lingaka na tika la ka jika to mama pona libela po yango nde salanga. Mais tango yo kolongwa na monde wana. Yo monte que ceux qui to banda ko tia 50 et simba soute. Po bango bazaki ceux qui to la et simba te. Yango monde à YouTube
soki bosangani pour l'intérêt ko bongisa te bosangani pour l'intérêt ko finga bato bosangani pour l'intérêt à travers équipe wana lelo nde to lobela rando so to beta rando to bandia ngona national to ko kitana ndika clash rando ezo kabwana ezo kota génération rando ya awe koti tina poto bato bazalaki na poto bakoti na bango na barando ya bato awa komona lokwa mutu lokwa Carmen Odia ake konie kayibi malikate na émission ya lekechu bon et pourtant libala muninga yentande ko bwakela bato ba jeton azo bwaka ba jeton c'est comme si abiso ato bali bango umela kité tout et tout avec les gens là il faut faire attention ça fait un bon temps to le mela bangote attention ba créer rapport actualité na bango sérieux déjà bon on a yebi monde on a très bien et sali moi temps ebelé ba lobela bango to mona tana matanga Angelica actualité mo salima ya makasite si bango bayaka kaka siko baka ne bazana ba créaka omoni loko oyo ozaleki wana sali pour moi Judith je peux vous dire que non Karaba ahibi déjà tanga utaki kuna na banzungu na bango basololi beta mo eloko to créer actualité prévané déjà obandi ko tuna ngati kombo elimwa kiti kombo zongati lobi bobetela kiango aoye okuti bayambi ngati bayambi ngali kolo ngoti ikasi bapesi beti solo yango babeti solo biso matière bayambi ngati pas 3 personnes na beti solo ngoti ba kombo na ngo siko lokola muto aye ko yamba ngai soka tuninga mutu na sina ko répondre donc ba créaka soko ke na midi temps susu asa panzi nini makolepa malikazo lea. En tout cas vraiment eza et le romoro vraiment ils peut ça passe mingi ce que comme on a biso ba maman da ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba rankine zo kota du jour journée to la muka ba rendre zo kota ba rendre le ngop ba musicien et le ngop ba comédien et kota na monde ba chroniqueur na ba chroniqueuse qu'est-ce qui nous écrit à part jalousie et l'on écrit à ba rendre jalousie et l'on ni pe bozwa jalousie ya eloko po mingi na zo yoka langage wana trop bazo jalousinga yelo kone soza na mbongo longwa na YouTube alai soza na mbongo longwa moi je dis kala soza ni sokoza na mbongo longwa na YouTube parce que parlant na YouTube bazana mbongo te bazana ngome bazo lia mbongo ya YouTube ça veut dire que soka longwa na YouTube aulia lisusu te ozo kanga loba na zoloba soko komi na mbongo lingo sala ba faire longwa na YouTube. Mais dès que vous fonctionnez na YouTube, vous avez besoin ya moi mike wane kote la yo lia. Vous vimbisa yo. En même temps, ceux qui ont basali yo, vous avez sponsor, vous avez soutenir yo. Tu avances. Mais ceux qui bongote, vous avez komi benga te ko zana mbongo, so zana mbongo to rankini to n na yebite. En tout cas, vraiment, ils ont vraiment passé comme on a bongo. Parce que comme conseil, moi, je dis, naïbi que yosa maman a bané belé, tant que maman. Conseil, nous naïbi que la moi passe parce que YouTube est à l'église, YouTube pardon, ils ont raté. Mais tant que mère, on colle au banabissonné, il faut te clôturer. Mais si on a réalisateur, on a déjà de comme na souka. Merci beaucoup, to comme vraiment na souka. En tant que sœur, en tant que maman, na koloba boy. Botika kape ko komisa keloko ngo te gavi na korija kinde kona biso moko boya lobi ye bacheli soki biloko ni ya na temps oyo na YouTube ya nzala oyo na YouTube ya passe ya soki poison existaka ya solo mbele wera na jibe bakufakala mbele ba michela ba poison na corriger langage wana pona komunika ka bokeba mikolo yo poison mikolo yo ba poison ya tozo wele la moto yonanga tokomi na baro komo bomba kamulangi ya secret kaboy bozo sebise loko ba sebisaka te ya pourquoi ya ba empoisonner kinga na zaki na poison ba traiter nga boy na boye pourquoi ba ko poisonner pour nani c'est ko zo ki mobala bato c'est que oyiba ki mbonga bato c'est que ça là qui nini mais ce qui vrai poison ya solo ezala mbele ba chala mona na beya bele bakufa poison ya solo ce qui ezala mbele ba jibe bakufa prévaner lelo ti lelo nga na oluka wazeka ti na rozoyer
ya lobaki akutana na lola kwaze kwa na kofi boy ngana nazozela endisa zonga je kwa lelo ba okita na kini endisa okotanga faziko nga nayebi ke mikolo okima presse pona mutuna wana nga so bazongi na otuna waziko. Ok, merci beaucoup ma Judith Kalanga to komi na biso na suka. Mot de la fin non ba dédicace par rapport à ba soutenir. Mot de la fin ngeza kaka mizoyosa, accepte-toi, avance-toi. Tika ba les ont dit, on a dit, on a fait. Créer équipe ya bien. So beaucoup tani travail depuis beaucoup tani kezaka bémission na bémission. Bolimbarate. Depuis beaucoup tani za ba idée comment na ko faire pour avancer. Ah ya na YouTube na ba kité mutwana na mona bata atala mandeni te ndenga tala mawana azaka technicien mo wa pesa kimbongo basala kaboy. Ya ils ont avancé chaîne na yo. Ya ils ont avancé makam na yo. Ta yo zo tonganga. On doit perdre temps. Ta yo zo tonganga. Ta msunda kuna ngezo sila. Tango yozo tonganga. Ok, moi j'ai dit, ma dédicace, mi balé ça tout. Ba vrai nanga. Papa moko abenganga lobi, vraiment salinga bien makasi. Papa André, merci beaucoup papa. Appel na yo touché kinga mingi. Tu m'as appelé seulement pour me féliciter. En plus alanda kinga pa nanga te alanda kinga pa bato. Je te dis merci mon papa, que le bon te bénisse. À partir de la Suisse, il m'a dit comme ça. Quelque chose comme ça, rien à dire. Merci na réalisateur nango tanga kombo lelo te pour entre parenthèses. Merci beaucoup. Ok, je dis que merci pour notre temps disposé qui n'a pas tout ça moi analyse tout ça et voilà par là to comme na suka émission na biso baiba kenda sango oyo ngai Aurélie Vangula mbingazor de la presse congolaise nemba ki pona bino Judith Kalanga na sepelaka mingi ko benga juka de la presse to comme na suka na pesi mboti mingi na ba abonné na biso nyonso o ma Judith benga bino ba étoile donner bosala ka to fanda to sala musala to continuer to kobra kaka na sepelaka to na mona ka ba commentaire na bino na mona ka ndebo like kaka ndenge bo partager ka ba émission et ça la kanga vraiment bien makasi pesi mbote susu na moko ma tante chérie Clarisse Vangu depuis London City bambote belé bisika ozali ma tante chérie Gauthier souhait dilemme mombali ya mandefa pembe hein bambote belé bisika ozali mon oncle chéri Richard Sima autrement dit mon conseiller oncle non sala ka makambo ndingo pesa nga ba conseil bino nyonso bebolinga Aurélie Vangu na yo po linga ngai te menga na linga ka yo linga nga te menga na linga ko parce que naza fils rancune d'ici là portez-vous bien et bye bye à la prochaine.